Parce que j'ai fait partie à bateau porter qui plainte. Et puis moi en tout cas a lobi que ya solo na binote aloba na porter plainte. Na benga ki bato na poto ba kende ko funda papa chéri ngala benga ki bato na poto ba kende ko kotsa plainte contre le président Jules Piana. Tandis que ngai na tikali ko benga na mutu moko te na tikali pe ko solola na mutu te. Et puis natikali jamais qu'on sait la moutoumoko lettre il y a procuration spéciale pour que va qu'il recote sa plainte na kombo langai. Toza na lobi ya makambo do likana S na biso. Tango bazo ko ba. Na passeport ya bona identité na ye na procuration. Ah c'est la procuration. Ben oui, procuration zali. Na on peut s'entrer si melenge sur linga a ilisango. Ce n'est pas parce que ba arranger ne aye kozonga kyo nga na pesa gi mutu mais bino moko bomona leka azolela parce que awanga ni bino ane tina loba ko wanga na neni en fait biso doza association ya droit de l'homme mais tant on va arranger dans l'amiable akoma komona mwana azo mwana fiske oye biso na kati za susu ni basi ba arranger mais moi sozo va nene ndako moko soki bolingi boke na divorce soki wobio toke na tribunal te to salango tribunal proposera est-ce que boke ko arranger dans l'amiable te mais tant on va arranger dans l'amiable biso do sa suni tuka yemoko bino mo portaka plainte avant bango ba s'arranger tango likambo ngwe na toile tango likambo bimi na toile ngai nazwaki passeport ya mwana ntuka batindela ngai identité ni passeport na ye makamni surtout batindela ngai donc nani atindela kiyo ba famille ya mwana ntuka na batu msusu pe ba bureau ya JB Piana ba tindela ka biso pe mikanda pona relaxer ki de telle date à telle date mwana ntuka zalaki mineur te azwaki déjà diplôme ndé ki ko bota bani mais bon mais plainte déjà de ça anticipation reporter plainte. OK oui parce que na landa ki mutu moko le gars bien non papi volcan za na mbongo ya ko porter plainte ya zimbongo est-ce que na poto pour ba porter plainte ba porter plainte il faut foutre mbongo ndani na kishase za la geno pour porter plainte il faut que no foutre mbongo pesa mbongo a papier duplicateur pesa mbongo ya maya biki pesa mbongo non na poto doza même na ba avocat d'office ya ofele o bayaka ko sambela pe batu auta kisangani kombo ya mbola neza kombo na eti aportaka kombo na abimisa kombo na solo azalaka pêcheur na kisangani et puis na problème na eti na comprendre eti na plateau pour ça la baise ya mon continent tine Koffi Olomide na si Koffi Olomide mtatinda ge po ya koloba ba bêtise wana na kombo na ngai camionnette bola c'est un villageois auta kisangani nenga ko saraza mona bandal abimisela biso baninga no batanga kata na école primaire na bandal atanga ka école primaire ni na bandal et dédé camionnette mbola tango to ya koloba makambo il faut se mettre aussi na place ya ba famille to na place ya bandeko baza na kati ya souffrance soki camionnette mbola mwana na ye ba violaka ye selon ba dire ya mwana ntuka na âge wana ye camionnette mbola ngaka beta maboko soki camionnette mbola aye ko défendre mutu azo défendre mikolo Koffi Olomide na yepte soki mtatindi tango zo défendre Koffi Olomide tango Koffi Olomide asimbaki ba fesse ya danseuse na ye soka simbaki ya ndeko na yo camionnette mbola olinga ko sepela te et non seulement ça c'est maladif problème pe o ye camionnette azo na fali tango a défendaka fali période ya concert oyo ngai moko na kotindela bino memorandum ya ke na loba concert wana beta na Défense Arena ezaka ke boketwa boyaka boketwa na cimetière moza kota Défense yo Arena alalaka na cimetière concert oyo beta te boyina boy camionnette pa gendaka na cimetière ya Gombe tango asali yango atumba ba bougie na eto mona pe eloko malonga pe esala tena kombone mo ata mona te so sukulaka na wese parce que ba komona ba sukulaka ba wese na Kishasa ali pe odie mena sima bakimbangise aza mukongo te aye avani na plateau tout finga abenga petit wana camionnette ngana petit na te na masa na te odie mena na kombona et là ba compte arrêter na do bisaka ke soka linga flatter ba musicien a flatter bango matika ko ya ko dembela na bakombo ya combattant to ko tikelaka mutu moko te espace aya ko manquer ba combattant respect a manquer combat oyo biso to sali na ba boketu na ba eso na ba inzembo na ba ndeko nyoso to sala bango tumba to ko tikela mutu moko te espace ya ko manquer biso na musala oyo to sali pona Congo bref pas problème azo na ona fali pour président ke tango a défendre fali na cimetière ya Gombe fali alobaki na sali la onini na sombela yo 207 boula kana Kishasa pe so mwana fiske ote sombela nga jeep mais lo ba sombela ke jeep te nde bo mona changer akomi ko finga
Fali. Kofi Olomide Falagi azalanan honnête na conscience na ye. Azona problème na Mosaka. Mais tout le monde a comment on a blanc na Mosaka. A comment il peut me continuer à blanc na finga tata na ye. Donc tant où il y a ça là quand on a bien pour na ye. Tant on a na ba camionnette mola ba ya manquer biso ba respect et ça bien pour na ye. Est-ce qu'il y a zoti dans c'est ça aussi? Ben oui, camionnette mola yem tatindinga na lo baga eda ye parce que ye go kumisa Kofi to yebi ndenge ba fonctionnaka. Tant où il y a bana ko ta mona blanc na Mosaka. Tango ya bana ko tina blanc na Mosaka finga tata na ye ezalaki malamu pona ye tango ya do tina camionnette mbola aya ko manquer nga respect eza malamu pona ye mais tango ye ba do mona mwana na ye na Fali Ipupa wane comme des problèmes ngai mutwana alingaka ngai te akota mona te mais na mwana ne na Fali Ipupa ba do kutana na cadre ya musala mwana za mannequin ba kutana na cadre ya musala na ebite après soki alinga ebisa bisoni na sima eloko to bombage alingi mwana ne na mutute ngala osenga kana papa parole sakanga mbwa o azoya sika azoya kolukela Kofi Olomide ba problème so to pesa ka espace to lobi beta ba concert beta ba payback akoka ko beta de points zaki na nzemba malonga te et pena yaki pesa lo basuso o héritier wata ifatika koluka ami koti sana kati ya fere makamoda fere na Fali héritier fatika mais wenge dalaka wenge na lobi wenge dalaka wenge BCBG na maison mère ya zelaka tan azalaka tan eloko te azalaka na succès te mazalaka kofile kaka mais ye nini ko manquer jeune frère na respect siko lobi soki héritier wata manquer hier respect bokolo bake héritier manquer Marie-Paul a manquer Marie-Paul respect et puis Marie-Paul aza sur musicien donc mon regarde avec un plateau aye bisa biso mama kimbombi ati le album mango na mungongo na yimba ba opérer déjà mungongo Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose, le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris deuxième temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Djonga Part, un cadre qui vous convient pour votre séjour en famille à Kinshasa. Au numéro 69 bis, avenue Lusambo, dans la commune de Kintambo, à proximité de la maison communale. Mais à votre disposition de studio, appartement, chambre, salon plus cuisine, double toilette, salle de bain, appartement, 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, toilette, pour vous, au tarif le plus bas du marché. Alimentation électrique garantie avec groupe électrogène et panneaux solaires. Contact depuis l'Europe, plus 33 609 12 11 11 sur WhatsApp. À Kinshasa, Nick Mtsao, plus 243 895 140 330. Djonga Part, tout pour accueillir confortablement Banami Kilia Poto, Nakatia Kinshasa, la capitale. Djonga Part, cadre ya Bissomoko. Bonjour, je suis Feza, je suis la fondatrice de F Catolia. Je suis traiteur afro-européenne.
nous vous proposons un large choix des spécialités afro-européennes pour l'ensemble de tous vos événements, tels que mariage, anniversaire, fiançailles, vin d'honneur, réception. Un service haut de gamme à la carte dirigé par une expérience de 10 ans en cuisine. Un service à table avec une brigade digne d'un grand restaurant. On est là pour tous vos événements. Merci, à très bientôt. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. C'est toujours la vôtre, Glody Diasouka, la mignonne de la presse, la maman des Preston et des Promédies. Merci à Dieu Tout-Puissant. Il nous garde tous les jours, il nous renouvelle sa bonté. Nous sommes en forme, en bonne santé. Nous en remercions à ce Dieu. Merci à Tracy Melenga Pro et du côté de la régie. Merci pour la réalisation de cette émission, l'ère du débat. Et je dis un grand merci aussi à mon pasteur, Samuel Panzi, maman Philomena Panzi, toute l'église La Montagne de la Prière. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve tous les dimanches à partir de 10h. Nouveau-Tel, Noisy-les-Grands. Ne manquez pas, venez, nous allons glorifier le nom du Seigneur. Aujourd'hui, à l'heure du débat, je vais recevoir l'un des plus grands combattants, à commander non aligné, à Mambébélé, Autosolaranaye, concernant Mboka, concernant culture d'Amso, concernant Marambutu, où il est rapé na toile. Pourquoi pas? Parce que analysera bien, et puis ça rappelle un point de vue vraiment où il apporte implice na bandeko bolandaka biso. Lui c'est Papi Volcan. Papi Volcan, il est au lelo, Trosolanaye. Mais avant tout, je vais saluer et remercier en même temps partenaire, il y a l'ère du débat, partenaire, il y a Lengia Congo. Et là, je vois restaurant Mamawi va Elengi Poliabio, il faut qu'il y ait 44 boulevard Ney. Là, je vous recommande tout le temps, tous les jours, 44 boulevard Ney, à côté de la porte de la chapelle, chez Mamawi va Elengi. Et salutations à toi, Maman. Oui, va. Pour tous vos envois de colis au Limosa conteneur, je vous recommande l'agence La Manne du Ciel. La Manne du Ciel avec le DG Alain Boala. Là, il y a du sérieux au Tinda carton et comme bien réclamation exacte ma conteneur Mambutu bien. Contactez Alain Boala, le DG de La Manne du Ciel. Maman Blanche Chamoté, ma papa Blaise, Maman Blanche Bimako, je te salue. Il y a la joie Amado Pichuna, il y a la joie ma grande sœur de cœur, Moté Maemedo. Merci pour tous les soutiens. Voilà, sans plus tarder, je vais recevoir mon invité d'aujourd'hui, Papi Volcan, sur ces plateaux à l'ère du débat. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Glody Diasouka, la mignonne. Ça va en forme. Toujours mignonne. Hein? Merci beaucoup. Bravo frérot. Aux en forme, ça va? Très en forme. Bakoko, balobinene. Bakoko mbatini ngana ya solo là wat. Ah, c'est très bien. OK, Bakoko bango baza bakoko ya Abraham, ya Moïse, ya Isaac, na babiso. D'accord. OK, batwa monio okoloba nini ava tokota na ba question to solo là. Non, bon, ngai na répondre à l'invitation pour les alanda kunanga so bo inviter nga na kozanga ko répondre té. Donc na yo répondre à l'invitation et mitune kozala yo. Ba réponse kozala ngai. Très bien. Et déjà, on voulait bien connaître la situation de notre pays. Évolution des années. Bon, en fait, qui vient à Est, sur tous les plans, s'opposant à l'information, à couper avant de poser la question. Oui, en fait, évolution au Congo, Congo est dans état moko délabré, et puis situation au Congo, Torolobaki est dans la zone de turbulence jusqu'au jour de présent, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bilan à chef de l'État, ils a catastrophe, ils a négatif. Et puis pena SNA biso peso zalate bande ko na biso bazo continuer toujours ko déplacer bande ko bato kufa bande ko bato kima donc na ebité ni tokolo ba pona pouvoir en place na bande ko ya AFC Bar M23 na ba pouvoir en place bazo boma bande ko na biso il est temps que diaspora utile était les ba pona ko changer donne
na makamoni so toujours le kana S ya mboka pe na kati ya mboka na biso. Diaspora telema neti na lolenge nini? Diaspora est-il l'état bateau bateau prendre conscience il y a danger au planer na Congo. Diaspora est-il l'état bateau bada sima ya ba politicien te bada ba dialoliste te bada conscient na situation ya mabeto le kana mboka to telema to tshaba ego na biso à côté to ebaneni to défendre mboka to zonga susu na nzela to zonga susu na ko koma mikanda na ba décider o papa Tshisekedi d'absa biso poto vanda na bango mboka moko to komela bango to laksa bango situation en Congo po makamwe changer na Congo soki diaspora ezalaki te mais Congo le lueza même na moi siko ezate grâce à diaspora utile ou etelemaki o manifestaki oyo et dénonçaki nyo sojo le kana S na biso yango to moni Congo za bo meto tika etumbango te parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui et tout les autres bakaka situation na mboka changer te social ezate mai ezate benzele ezate mbule robeta bandeko bakufi donc voilà photo le belango ka toko tika ngote. OK. Très bien. Makambo utuko bimasusu na toile concernant ministre et la justice Constant Mutamba affaire 39 millions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que d'abord c'est vrai? Est-ce que d'abord c'est mais Bitakwira ne mutabimi si je les salue aussi en passant place Azali Bitakwira Constant Mutamba babiso oyo tango banoma qui est ministre de la justice nous avons tous crié Constant Mutamba to pesake confiance to défenda qui est to lobaki que non eza mo pepe asika makila asika avant asika na kati ya classe politique ya Congo to pesake confiance to pesake mokakoswa to boka kiso to beleli Constant Mutamba to monaki même ne biso na diaspora to ba non Constant Mutamba dali alternative ya changement ya lobby mais Constant Mutamba loko la vana ba kaima ba miyibi ye moko pe akotika na kati ya mai wana ta ko benye na kati ya mai ba miyibi asali projet ya kotonga prison na Kisangani et na projet wana makango na ende mutu yaki na projet wana ya 39 millions ministre à budget na ministre à finance ba bimisa kimbongo wana alors que il me semble que Constant Mutamba avant banda musala na ye amemelaka ba ancien miyibi nyoso tumbwa alors ba yembwa akangaka ba miyibi mais c'est le contraire ye moko mbwa wana ya memaki mbwa na fois choix mo parce que ye moko lelo moyibi de la République a sali projet autonga prison na Kisangani 39 millions bimi mbongo place qui yebanité Bitakwira bimisi même na ba document soki Constant Mutamba monike makambo Bitakwira a le beza lokuta a porté plainte parce que diffamation va porter la plainte pe bakanga na muto et Bitakwira za ko insister que ayibi 39 millions insister ka to ina ba preuve ayena ba preuve na mikanda bimisi ngo ke ayibi 39 millions donc Constant Mutamba je ne pense pas que so ina ba mokako soigner so to boa ke la dia de méritant le soso à sa côté na kati ya groupe ya ba mibi pe banda za wana atikali ko kanga moyibi moko te ebisaki bisoge akokanga lozolo bambi wa yibaka mbongo ya ba prison fala ba tonga prison moko ya ba no olandela akosala musala mbongo wane monana et puis ceux qui batona bazongisi mbongo te et kosala ke l'état a saisir ba bien na bango ba mapango bandako ekoteka mapo gouvernement congolais a récupéré mbongo et bimaki wana mais jusqu'au jour d'aujourd'hui mbongo wana etikala kozonga te Constant Mutamba kanga mutu te donc ye moko deuxième ou troisième oyibi de la République après Camerena Nicolas Kazadi mais mama bandi makamuto zo sala musala malamu te soki mutu aza moyibi to benge nani to benge saint est-ce que to déshabiller Saint-Pierre poto là Saint-Paul je ne pense pas. OK. Donc Constant Mutamba à décevoir ba Congolais. Affaire à suivre. Hein? Affaire à suivre. OK. Très bien, on continue cette émission. Mes salutations aussi à Elvis Machike, il y a Johnny Mungambel, Fondation Willy Elvis Machike, il y a concert, il y a hein? Il y a concert à solidarité. Elvis Machike. Pour Elvis moi il y a concert à solidarité dans mon ah on a Didier ma. Ah bon, yepé Maramo ya concert ya solidarité wana yango le longo ici elongo ici alingete. Ah bon? Elongo ici alingete musala wana. Mais tu peux ça y ba mikanda jusqu'au jour d'aujourd'hui bato kisanga bato ya Goma bazuna no aide ya Teto pesa bango tante. Mais to sto ngai na sina pesa y ba mikanda na ba bo pesa ngata ene roté. Bo pesa ne association Biferd. O ezali ko aider
ba déplacer ba maman baza na polyclinique hôpital moda délabré baza na posa lisungi pour ba continuer ko aider bande kona mais jusqu'au jour d'aujourd'hui na benga ki bato bifer retour et jongi nante que Elvis asala quelque chose et pas na ba to c'est la mom ke toujours c'est la total so ki pe comme ba démarche so ki comme kuna to yeba na pesa ki ba mikanda tindela ki Elvis mukanda manda ba pesa ki ngai. Ok. Donc ngana na besoin ta euro te mena na besoin ba sunga bandeko wana soki basali yango na kotonga kana plateau no pono bage bandeko ya Goma wana association ni ONG Biferd bazwa ki mo loko pona ko sunga bandeko mais tant que commune noté na ton di matege makamo basali ya solidarité neza solo mais alingete pas longa pona mama solidarité affaire à suivre to fungola pena dossier mbala ben oui balongo la lingete pona mama 9 millions ngage ebima 9 millions te mais mbongo ebima déjà. Pour un concert wana na Congo comme ba millions na Congo comme ba millions alinga talongo pona yango. Merci beaucoup. Batine na retraite anticipée anticipée batine na retraite to ya na mambo après to zela nanu mbongo comme na est voilà plus lelo appel na nga ou soit émission na biso lelo tonga toujours ba éclaircissement concernant dossier oyo yaki sur la toile concernant artiste na biso JB Mpiana Papa Chéri yoza moko ya ba combattant oza moko oza reconnu Papi Volcan qu'est-ce qui se passe dans mambo etali dossier ya artiste na biso JB Mpiana Papa Chéri et na yamba ki maître Churambo ma wana pesi mbote l'imbattable il y a lobby que il peut y avoir la vérité selon maître Mboma et zana bandeko ba combattant oyo ba portaki Papa Chéri JB Mpiana plainte yango na zoyo na yeba est-ce vrai yo étant que moko ba combattant est-ce que bo porta Papa Chéri JB Mpiana plainte d'abord c'est ça cette question oyamaki réfléchir Churamboma les réfléchis na saluer place effectivement Mamou Churamboma lobaye. Non, les réfléchis. Ah ouais? Les réfléchis, tu rambo je les sali. Là où il est, na PC Bambo te place. Effectivement, Marambo lobby, et Zala qui y a solo. Et Zala qui y a solo. Ils y a solo. Ils y a solo, mais vu que JB Mpiana, Motopamba, a rangé qui situation na famille à moi Nantsuka Yemoko. Association parce que j'ai fait partie à bateau ba porta qui plainte na association Tolingi Congo. Qui est une association de défense des droits de l'homme. Parce que dans mon avis, oui, Nazali fondateur il y a association Tolingi Congo. Ok. Association Tolingi Congo est allée association de défense il y a droits de l'homme. Ok. Régie na loi il y a 1901. Ah en France, ils ont reconnu. Makamon surtout les grands S na biso to le bedarango to pesa ka ba rapport to porta pe ba plainte donc nalandaki mutaliboma moko alekaki na nini no awa bon nazonga na sir makamwa Papa Chéri après na occupé na we te portaki plainte mais vu que Papa Chéri a s'arrangé qui na famille à mwana ntuka yemoko bino bo portaka plainte avant bango ba s'arranger tango likambo bimi na toile ngai nazwaki passeport ya mwana ntuka batindela ngai identité ni passeport na ye makamno surtout batindela ngai. Donc, nani atindela kio ba famille ya mwana ntukana ba tumsusu pe ba bureau ya JB Mpiana ba tindela ka biso pe mikanda pona relaxer ke de telle date à telle date mwana ntukazala ki minerte azwaki déjà diplôme ndé ki ko bota ba ni mais bon mais plainte déjà de ça anticipation reporter plainte tango bango ba yé ko bongisa na mwana ntuka ba pesi mbongo ba pesi ba droit ko mona mwana ne parce que biso de ka ko défendre ba kongolo baza na pasi tu ya ka ko défendre ba kongolo baza n'impossibilité à ba droit na bango tu ya ka koloba poto zo ba solution na makamu ya bandeko na biso ba congolais mais tant to ki ba s'arranger ki mona tukazaki na droit ya komona mwana na et puis ba pesa ki mwana fiske association na biso Tolingi Congo to sala ki nini ngai mutu nazalaka les défense on ne reporter plainte na kinaka pe ko retirer plainte. OK. Oui parce que na landa ki mutu moko le kaki ya biono Papi Volcan za na mbongo ya ko porter plainte à Zimbongo. Est-ce que na poto pour ba porter plainte? Ba porter plainte il faut foot mbongo nani na kishasa za la geno pour porter plainte il faut que no foot mbongo pesa mbongo a papier d'épicataire pesa mbongo ya maya biki pesa mbongo non na poto doza même na ba avocat d'office ya ofele o bayaka ko sambela pe batu. Donc de ce côté là na moni que non batu balingaki ba profiter peut-être na kombo na ngato ba misusu ba sala baisse na kombo na ngaki donc toke no malembe Papi Volcan yo
na association yo za parmi bato ba porta qui plainte et puis tant ba mwana tukana papa chéri va s'arranger dans l'amiable yo aurait retiré plainte toi oui na kene ko retirer plainte il y a combo ya association Toligny Congo qui était une association de défense des droits de l'homme d'accord régie sous la loi de 1901 OK actuellement plainte toi les até ngai na retira qui tant on va s'arranger na retira plainte mais tant on peut na portera plainte tu rambo mettre au courant. OK. Na yebisaka epege no likambo tokotika ngote parce que mama Glody de Souka ozana pe na bana basi. Na mona yi moi sina ya mobile déjà bosi bo bana ko préparer bango qui relève gros apelobi ba vanda pe na plateau bazo meka osani. Mais tant to botaka bana te pona batmo ba biser na bango. Et la plupart ya ba artistes musiciens na biso c'est des immoraux. Baza na moralité te. Ba yebi ko respecter femme congolaise te. Mais tant to yi ko mona ke mwana tukana le laki et le kaki na toile kindaki zongaki donc étant ba défenseur il y a droit de l'homme tout ça là qui auto goye ko sala mais tant to yi ba s'arranger mwana tukazo ki mbongo asala ki boye mais en tant que humain tant mutu ba s'arranger ba sali arrangement dans l'amiable bo sala ni to retira plainte. OK oui tu rambo mettre au courant tant association Toligny Congo qui n'a ko porter plainte. D'accord. Siko, est-ce qu'il y avait de musiciens ou soit un musicien derrière Makambo? Il y a net de tundo déposer plainte. Est-ce que ça y est un musicien moi aussi Makambo artiste moko? Non mais so landi bato ba yo vanda na plateau bazo le bela tant que ko mana sicher muto na comprendre que musicien moko nde mutazo tinda e alo ba makamona ya msusu po e nerveux biso ba oyo to ke négocier les susu ba grande instance pour na kozong sa situation na nzela bango no surtout ba e awa bazo beta bazo pressé na bazo ku évacuer na ba préoccupation na bango pourquoi borolinga bochaka ka moninga mususu likonga na mukongo makamune bo agravisa alors que moto ya ki go défendre awa ye camionnette bola en tout cas ye na ko atete na ko lebela parce que yende mutu aye ko lebela makamona be na papier volcan to koma wala to nous avons vraiment éclaircissement biso donc to yaka ko défendre ba congolais tous en a besoin ba musiciens te. OK. To défendra ba musiciens et ba congolais comme il se doit. Et voir même l'artiste Kofi Olomide to se retrouver qui na Versailles. Musicien mo utazaki simana biso to za ba défenseur ya droit de l'homme. OK. Na ningi makamweleka na ningi sukeli ba congolais ba yebi. D'ailleurs un artiste mo utazana simana biso. Mais Rolanda ba dire au batumsusu ba yeko na plateau ya Elengia Congo, c'était une façon ya ko tout kabiso poto ba boto relaxa bino te. Ngai étant responsable et fondateur et association Toligny Congo, na retiré déjà plainte. Bango bazo beta. Pourquoi Baotika PJ ba beta te? D'accord. Donc nous retirer plainte, ça veut dire que papa chéri Aza na problème à ta moté à Roya na ye parce que loba mingi ye. Menga na problème susu na yete ye na mona ntuka basi baranja dans l'amiable. Et puis mona ntuka ye alobi ke ya solo na binote aloba na ta porter plainte. To na lobi makambo do likana S na biso. Tant bazo na passeport ya identité na ye na procuration. Ah, c'est la procuration. Ben oui, procuration Zali. Na repose entre Simbeleng et Sorolinga ce n'est pas parce que ba arrangé ndé aye kozonga ki nga na pesa ki mutu mais bino moko bomona leka azo lela parce que awanga ni bino neti na loba ko wanga na neni en fait biso doza association ya droit de l'homme to défendra ba les plus de mini. OK. Le temps où likamone bimaki mut congolais nyo surtout ça d'accord té. Mais tant on va arranger dans l'amiable, à comment on mona moine, à ça moine fisque. Il y a biso na kati za susu ni basi ba arranger. Même moi so va nene ndako moko, so yi bolingo ke na divorce, so yi wobio to ke na tribunal te, to salango, tribunal proposera est-ce que boyo ko arranger dans l'amiable te. Mais tant on va arranger dans l'amiable, biso no sa suni. D'accord. Donc faut la na ba vungi si bazane na simelo kwana, ko ya ko lobane dane ti ba tuka poto rineno, to ke ne loko kande tu ne ba ndeko ba zo kufa na ese, to défendra bango ndeni. Ba pas la procuration. Ba association 1901 Moussa Nangozani, ba benyo association des droits de l'homme. Et là tout défendre ba droit ba tout. Est-ce que pour na reporter plainte n'importe faux foot bon? Non. Ba kendara bo saisir ba grande essence. To za na ba avocat pe ya ba association na biso. To za pe na ba avocat o ba avocat d'office o pe ba ya défendre bateau ba na
possibilité te allez-y comprendre que bato belé ba vandi na poto mayele za muke ba s'intégrer te ba uta mbala moko so kisangani mutongo ayaki awa auta kisangani pêcheur na villageois auta kisangani mbala moko direct awa na poto pe intégration exacte bon. Voilà, ngai papa chéri n'a un problème n'a été merci pour l'éclaircissement, oui. C'est une bonne chose. Tu retires déjà plein, tu as un problème na papa chéri. Non, papa chéri attendez papa chéri a roya pour toi à la nationalité française. C'est ça. C'est un français. Mais yo assuré parce que plein ton retire. Na lobby na j'ai dit et j'assume tout ce que j'ai dit. Association Tolingi Congo, tu retireras plainte. Vous avez un problème là, papa, chéri. C'était quand? C'est là, Natala. Voilà. Les temps là. Fondation Willy Moucheni, je vous remercie. Naba œuvre sur vos salaires, Willy Moucheni. Merci beaucoup. Merci à papa Jean-Marie Diasouka, Moria Kabela, Ritzkilolo. Bienvenue à mon oncle Rigen Bella. On continue l'ère du débat. On a la sur l'éclaircissement parce que si on a bandé les Kambou, na Kotiango, na Yoki, na Kendanangope, na Souka. Voilà pourquoi na courir derrière Papi Volcan, Oazamoko, ba combattant et tomber bien comme payé Aza parmi bateau ba porta qui plainte na dossier oyo ya mwana ntuka concernant Jibin Pia na papa chéri yé moroboyo qui ninga zolo ba kenon ba porta ka plainte et puis ba retira qui se connaît dans tous les choses qui quand pour la tous ba précision et puis to continuer c'est bon nazolo kango awa Azulu kana portable ponyo surtout comment on a na portable fona fongola nini PDF donc papa chéri à la tendance sur la date azali na problème té non papa chéri azali na problème té Azulu parce que ba document de belé na continue le même pays document association na biso comment peut pour défendre le concert ya fali poupa na défense arena ngai pe na komaki po na ko contredire na otine de l'onion surtout même oui donc na tinda gi pe même na sala ma mobele po na bâtir ces messieurs moi je suis là pour na bien bâtir c'est na biso na défendre bango na bundisa bango te parce que la plupart des messieurs na so ba kufi ba pauvre na lobango mbale belé na sala même nini ya ko défendre fali poupa na tinda pe ba memorandum so limpe na kopesa yo pe yango bande ko musu basala ka memorandum pour na ko boycotter concert ya fali poupa mais ngara comment pe memorandum pour na ko pesa éclaircissement pourquoi nous allons d'accord que concert ya fali poupa et beta na France awa donc nazo luka non ne vous inquiétez pas au de la même après et Tressim Belenga akoyili il y a fali kutu yango déjà bimi awa ezalaka le 25 novembre 2023 donc na routine le mémorandum il a fallu pour pas na routine dango pour na contredire mémorandum o bandeko ya mouvement mo bose kufa na kombo na ko tusi ba melidi amboyo nini kombo na nini fond bantu soki nini wana batindaka mémorandum il y a 61 pages ngana tinda mémorandum il y a 3 pages pour na contredire makamoni surtout baloba voilà pourquoi donc na dépend ba retenir na dossier mon en tout cas papa chéri aza ne loko moko te donc biso association Tolingi Congo te retira plainte en bonne et due forme na routine de la yango na dolo ko na ba PDF ba dossier zebelé na routine de long parce qu'il a fallu pour pendant tout épisode routine na on a date ya ekendaka na date ya les 25 Totindarango avant le 25 novembre concert ezaki le 25 novembre 2023 retrait à plainte soane boto salango ka récemment te boy ponga na biso to salaki yango tango basali ki bo porta plainte siko bo retrait tango basali arrangement non tango basali arrangement dans la miable bo retira ki tango basali mona ntuka zwaki loko ne ba nini to salaki nini to retirer pona bezali pona ko défendre mona ntuka parce que yaka kolela to monaka amemaka bakisi njora ba Sandra Lina ba vandaka na sima banini abanaye ko loba poto yo mona ko za manipulation maintenant ba bongisi na papa chéri OK te sukola maboko donc rien à voir batu baningi ba profiter ne lo wana ko balatsa nga problème na artiste je n'ai rien à voir na artiste musicien na camionnette mbola ezali camionnette mbola c'est un villageois auta kisangani kombo ya mbola neza kombo na eti apportera kombo na abimisa kombo na solo azalaka pêcheur na kisangani et puis na problème na été na comprendre était na plateau pour ça la baisse ya mon continent tine Koffi Olomide na si Koffi Olomide tindaki po ya koloba ba bêtise wana na kombo na ngai camionnette bola c'est un villageois auta kisangani
Nenga ko sarata mo na bandal abimisela biso baninga no batanga kata na école primaire na bandal. Atanga école primaire ni na bandal. Et Dédé camionnette mbola tango to ya koloba makambo, il faut se mettre aussi na place ya ba famille. To na place ya bandeko baza na kati ya souffrance. Soki camionnette mbola mwana na ye ba violaka ye selon ba dire ya mwana ntuka na ajuana ye camionnette mbola ngaka beta maboko. Soki camionnette mbola aye ko défendre muto zo défendre mikolo Koffi Olomide na yepte soki mtatindi tango zo défendre Koffi Olomide tango Koffi Olomide asimbaki ba fesse ya danseuse na ye soka simbaki ya ndeko na yo camionnette mbola olinga ko sepela te. Et non seulement ça, c'est maladif à ça là 6 mois na coma soko simbi camionnette mbola banga ba débrancher ça muto okufa c'est moriband nenga tambola ka bongo soko simbi ya problème. Action za koto kanga mutu na yo pona wa bete le kofi apanzi awa ayo na ko bete pe kudu te na boy na ba problème na zoti na pe na ba o ya biso bo bete été c'est un moriband. Commandez soit le bangot na sida abela ka soki sida ada moriband commandez dans le so aloba ya ngweza awa commandez so mutaloba donc so ko bete fo bo bete na makolo mais na yite bo bete e botika e. Les mêmes camionnettes bola wana oh lelo ayeko kumisa Koffi Olomide na plateau na bino aye soit disant ça net ça côté la JB Piana arasi que JB Piana c'est pas bata lolombo asala raté amuta lolombo. Les mêmes camionnettes bola afinga Koffi Olomide ki abimana mama na ye 10 jours au lendemain 10 jours au lendemain les mêmes camionnettes mbola ye akomi kofinga Fally Ipupa alors que il était le premier à connaître la cimetière ya Gombe pour na redéfendre Fally Ipupa soki ba koko na ye na ba kombo tambola kana et puis azara salité banda ya poto na mona chemise ya malonga tata chemise ya tirki ya propre na mona ge na tata ba chemise ya Barbès ya propre na mona na ngote kaka tenue na faire atambo na mo kombo na sa kata kombo na za mulai akata ya kokata donc camionnette mbola bakisa mai na vena soko linyo beta matolo koluka to beta ba matolo na ba kombo ya bato biso ba yeba Papi Volcan to yaka kolobela ne makambo ya mboka to yaka ko beta matolo te to yaka ko senga ba musicien te nga na finga Fally te ngai na boyikotaka ne ba musicien mais na tikala ko finga mama ya musicien songolo pakala te na tikala pe koloba te ko musicien boya bimana mama na ye na tikala pe koloba boyete problème pe oye camionnette azwe na Fally tango a defendaka Fally période ya concert oyo ngai moko na kotindela bino memorandum ya ke na loba concert wana beta na Défense Arena ezaka ke boketwa boyaka boketwa na cimetière moza kota Défense yu Arena alalaka na cimetière concert oyo beta te boyina camionnette pa gendaka na cimetière ya Gombe tango asali yango atumba ba bougie na eto mona pe eloko malonga pe esala tena kombone mo ata mona te so sukulaka na wese parce que ba komona ba sukulaka ba wese na Kinshasa ali pe odie mena sima ba kimbangise aza mukongo te auta mboka direct na Kisangani akola pe na batu na Kinshasa tape sa place asala école primaire na Kinshasa donc aye avant ya plateau tout finga abenga petit wana camionnette ngana petit na tena massa na ote odie mena na komona et là ba compte arrêter na do bisaka ke soka linga flatter ba musicien a flatter bango matika ko ya ko dembela na bakombo ya combattant to ko tikelaka mutu moko te espace aya ko manquer ba combattant respect a manquer combat oyo biso to sali na ba boketu na ba eso na ba inzembo na ba ndeko nyoso to sala bango tumba to ko tikela mutu moko te espace ya ko manquer biso na musala oyo to sali pona Congo. Bref pas problème azo na ona Fally pour président ke tango a défendre Fally na cimetière ya Gombe Fally alobaki na sali la onini na sombela yo 207 bula kana Kinshasa pe so mone fiske ote sombela nga jeep mais no ba sombela ke jeep te ndebo mona changer akomi ko finga Fally. Je suis docteur Pichu Tondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Savon d'ici, Pembe,
Dissure collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissure réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie, toujours. Ici c'est Paris, 44 boulevard Ney, référence porte de la Chapelle, non loin de la Didas Arena. Restaurant chez Mama Wiva Elengi. Kolia Kitoko, cuisine africaine, cuisine européenne. Olingi olia biloko ya mboka. Ondu, malangwa, mboto, lipoke ya ngulu, taba ya kotumba, lipoke ya mpoka, légumes verts, na moteke ya moto. Awakutu masanga ya malili, iratakate. Adresse Eza Moko, 44 boulevard Ney, non loin de la Didas Arena. Je suis chez Mama Wiva. Je mange, je viens à peine d'arriver sur Paris. La qualité fait la différence. Venez découvrir la classe et la différence. Ça fait la différence. Lengi. Allemagne, États-Unis, Canada, Bruxelles. Ma frère Joe, place c'est Moko. Cuisine arabe, cuisine africaine, chez Mama Wiva. Mais biso ba to ba kimanda te to senga ba musicien to ba mandiate. Donc si on connaît ça la kimanda yo kasi soko lelo kumisi kofi. Ben ofinga kofi ke abimana mama na it. Yo kasi kofi za soba. Tant on ofinga ba tout gratuitement pour rien puis on a nos maladies. Papa, c'est faire soigner aux ana cancer, aux ana sida. Santa malonge zati na ba kosimbelo place ngana boy luka place yo no kufela. Na sukoli na maboko luka place yo. Merci beaucoup Papi Volcan. Rapidement na lingi yo pesa pe point de vue na concernant mambo ezoleka pour na bana ba artiste na biso et déjà sûr ko yebi oza informé analyse ni ko sala concernant bana artiste ba papa na bango ba artiste na biso ande ko faire bag moi na soki papa nous a un problème na mutu songo par rapport à émission on a problème t'es par rapport à bon ngana lo baga ke artiste na biso fo bango mona baba na pe ko respecter malobo bango ba lo bana la ndaki artiste ko fi le media le big no yé en tant qu'artiste congolais ce gars dans un problème na artiste moko songo lo pakala akoye ko kutana na mwana mutu te le ba mwana mutu na banda embo te apese bonjour après ya ozong sa bonjour akoye pe ko zalaka na bana bato yeza na ba problème te moi je pense que les ridicules ne tuent pas. Quand fait le midi, il fallait que honnête na conscience na ye. Azo na problème na Mosaka. Mais tout le monde a comment t'as blanc na Mosaka. A comment il peut me continuer na blanc na finga tata na ye. Donc tant où y a ça là quand on a bien pour na ye. Tant on doit na ba camionnette mola ba ya manquer biso ba respect et ça bien pour na ye. Est-ce qu'il y a zotinda c'est ça aussi? Ben oui camionnette mola yem tatindinga na olobaga eda ye parce que yego kumisa kofi to yebi ndenge ba fonctionnaka. Tant où y a bana ko ta mona blanc na Mosaka. Tango ya banako tina blana Mosaka finga tata na ye ezalaki malamu pona ye tango ya tina camionnette mbola aya ko manquer na respect eza malamu pona ye mais tango ye bazomona mwana na ye na fali pupa wane comme des problèmes ngai mutwana alingaka ngai te akota mwana te mais na mwana ne na fali pupa bazokutana na cadre ya musala mwana za mannequin bakutana na cadre ya musala na ebité après soki alinga ebisa biso ni na sima eloko azobombage alingi mwana ne na mutute ngara osinga kana papa parole sakanga mbwa o azoya sika azoya kolukela ko felo mine ba problème camionnette mbola en tout cas botinde boya bokange matoi soyi bozotinda boye bage beaucoup tapso na nzela. Merci beaucoup to betapeli solo ya vieux biso Marie Paul na sur Kolanda qui épée na Marie Paul na pesi mbote na Marie atika bino parce que bino bolela congolais au pouvoir congolais du pouvoir boyebi souter le bolingi. Voilà encore un imbécile comme Marie-Paul passez-moi les tempêtes. La plateforme ça va insulter cabo. N'a insulté mais les adjectifs qualificatifs n'a qualifié parce que Marie-Paul est un artiste a aimé la papa Tshisekedi en 2011. Les mêmes Marie-Paul tant a aimé la papa Tshisekedi to ebi nenga kimaka ayaka kokoma koto na poto.
Tango Marie-Paul a komaki na poto, biso batune to yambaka Marie-Paul na Château Rouge. Mutuku to akenda koza Marie-Paul na libulu ya Château Rouge ezali Babé Masombo. Tango Babé Masombo azui Marie-Paul to kotisa Marie-Paul na Château Rouge ti na couloir ya Diego. Batebele ba sepela ya Marie-Paul, batebele ba beta Marie-Paul maboko, batebele biso nyonso to zali pour Marie-Paul to yebisa kudu Marie-Paul. Marie-Paul nengo ye côté à raison ko raison de la côté à peuple. Lokola oye soki robeta ba playback to pe sur espace. Soki robeta ba concert to pe sur espace. Mais à l'époque Marie-Paul a na nzembo oyemba te, alinga yemba ni mona nyamala si nzembo nede. Mona nyamala si nzembo Rikoko. Alinga yemba Ibrahim, yamana manna kutu azali leader na etang bazaka na orchestre, même c'est les unes okaka artiste engagé. Soki ba telemina Marie-Paul bo mona ke c'est les unes ndé leader ya Marie-Paul. Donc un musicien ya makolo kujana pipa, akoya kofanda na plateau awa. Abanda kofinga ba combattant ba komba soki nini komba wana mboke se bongi mais ye ba pesa ke 50 000 na pouvoir en place mbongo wana 50 000 sila na zolo amela biloko zolo ozamba preuve na preuve amela biloko zolo ba pesa na ji pateka ke na biloko zolo donc na bombi ka moane ya moi parce que moane kana akanga na Brésil na boy ko kota na vie privée ya moane na zo s'attaquer na Marie-Paul oyo biso to pesa ka espace to lobi beta ba concert beta ba playback akoka ko beta deux points zaki na nzembo malonga te et puis na yaki pesa ba suso o héritier wata ifatika koluka ami koti sana kati ya fere makamoda fere na fali héritier fatika mais wenge dalaka wenge na lobi wenge dalaka wenge BCBG na maison mère ya zelaka temps azalaka tan eloko te azalaka na succès te mazalaka kofofile kaka mais ye nini oyo ko manquer jeune frère na respect siko lobi soki héritier wata manquer hier respect bokolo bake héritier manquer Marie-Paul a manquer Marie-Paul respect et puis Marie-Paul aza sur musicien tout le monde regarde le grand plateau aye bisa biso mama kimbombi ati le album bango na mungongo na yemba ba opérer déjà mungongo aoyemba na mungongo ni mungongo ya diamba na tikala nango da robina na makoloni makolo kujana pipa na yango nda yo bina nango. Dans Marie-Paul, il faut se retenir. Yebake, to pesaka espace to yambaka yo na motema moko, kombe yambaka yo. Kombe pesaka yo nyoso tout. Mais ceux qui ont saisi cette opportunité te parce que ozaki na banzembo te, ko lukate lelo ya ko manquer ba combattant respect parce que mbongo ba pesaka na pouvoir en place, au lien et si là, il faut être manquer ce respect en faisant croire au pouvoir que oye go défendre les barons na poto. Mutako kipeyo azate balobine betande yembande soko betio yembi ogolia mais soko yo provoquer ba combattant pour l'accès na pouvoir en place que non na finga ki bango po ba liesa yo basi ba peso 50 000 ceci là on a zolo papa lukande oyemba obeta oyemba mais mungongo la oyemba ozana ngo sute makolo posa na ngo ya kujana pipa na okobina na ngo ndeni donc yebaka ke toji bonne note na bengi pe na bande ko na nyo surtout ba résistant ba patriote ba combattant et tout me côté libiso Marie-Paul n'aime pas le et tout na biso donc il est temps de se ressaisir si y a moyen de régler le problème on en a même dans coucou to go régler on a Marie-Paul à bon entendeur Sali. Merci beaucoup, c'était là émission Kenon Likolo Makasi hein. Mais fallait na répondre bateau, fallait na répondre Moukala ya Kofi le milieu à jouer manquer votre respect. C'était là Papi Volcan. Mais fallait pas na répondre na Marie-Paul musicien Kujana Pipa, ça si la zagu na nzembo te type na ebité. Moulenya mala c'est za la réalité. Donc ya mekana ko kota beta kimbombi to même mungongo pesaté. Basi ba opérer mungongo, ana mungongo oyembate. C'est bon. Atika Nkuyu. Atika Diamba. Nous sommes arrivés à la fin. Quelques salutations et puis mot de la fin. Oui, mais salutations, on a repéré ça, on a Kouloutou Cheli à Wendo, on a repéré ça, on a Peuple Mundi pour les superviseurs, on a repéré ça, on a Koko Inzembo, garder du temps plazo que n'est pas Kishasa. Donc, à aucun élection, on kambate. Il faut que Nimbala Mombanda parce que tout le monde bateau bazo simba kombo na kombo ya mvulu zikimbango. Donc bazo ya ko manquer bato ba respect na kosenga pe na ye na ni garçon na salité wana ya kia wa manquer un respect et aux ala pe bien un jour les gars rappel attendre moi veste moi chemise pour te bola batamara na sima ya bilamba ya ba kimbangi c'est puis événement dara moko le 19 juillet 2025 doit un événement moko na Paris. Donc to okene ku du 25 t hippodrome biso doit kunate le 19 juillet 2025 tu dois honorer ba Coco donc bana bilaka pe bilemonio surtout
tobengami la journée à peinture ya Koulout d'ambition Chéli à Wendo et aux ana 40 avenue du colonel Fabien 93 200 Saint-Denis donc Koulout Chéli à Wendo à Rosala ba peinture ba tableau pour te valoriser beaucoup qu'on a biso donc le 19 juillet 2025 biso ne surtout aux aléas et pas ya Koulout Chéli à Wendo ba combattant ba nabilaka ba résistant ba patriote donc nous peut ça beaucoup qu'on a biso valeur au lieu de repère des temps na banti valeur oyo nengeka ba camionnette mbola ba bima ba loba ba misusu ba sala boy ba misusu ba sala boy na bédication biso de joie to ko répéter en monté mais to bengisa mebele le 19 juillet to vous allez pas avec chez Lia Wendo to ko tonda kuna do bo jali ba ya côté kuna ba sala mpiaka. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Tracy Mbelenga va nous aider de nous mettre l'affiche de l'artiste Weranson qui va se produire le 18 octobre à Paris. Adidas Arena, Babier, et qui est tellement bien. Weranson, le roi de la forêt. Le deuxième retour, le retour du roi pour la deuxième fois à Paris, Adidas Arena. Et continuez d'acheter les billets, en tout cas, évolution ça. Mais maman n'a pas dit ouais, rachon dans bête. Mais Babylon on peut marier pas le roi chapé date. Il y a d'autres dates ils comme ramuti ya ba kolega na ba plateau ko loba loba. Acha date totale là. C'est bon pour l'affiche. Acha date totale là peut on demain parce que ko loba loba ebele belta ba ninga ne ba wera ba zo cha ba date ba jibe ba zo cha ba date. Ba na ba na Mikel roi ba Mignon Abraham peut acheter date. Donc il n'y a pas de date. Le 18 octobre, merci beaucoup Papi Volcan. Le 18 octobre, Adidas Arena avec Igwe le roi de la forêt, Maison Mère Mobimba, billetterie ça déjà ouverte. En tout cas, merci na patrouille Bazuba bien en avance, c'est comme ça. Et fondé les carabos et billetterie Fongwami Bazuba bien en avance. Rendez-vous le 18 octobre. Non, on appelle on dira au Sango 2 hein. La mystique a fourmi le 18 na le 19. Bon, ya wato le bide. Ya wato non kende. Ah, na ça vous sani ya wato. Ok, non, pas de bail, non, na Igwe. Le 18 octobre. Après le concert de Héritier Watanabe, déjà ce 24, dans quelques jours, Héritier Watanabe au Dôme de Paris. Bazozala a déjà lobby samedi. En tout cas, jour J-8, au Azunon bien été azopé billet, Tozana Toto Yatembe, Goga. En tout cas, ça serait chaud, ne manquez pas. Il y aura beaucoup de surprises, il y aura des invités. Pour ce samedi 24 mai au Dôme de Paris. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à Das Kilonda. Merci à Christa Diasuka. Restez branchés, connectés sur Elengia Congo. Vous ne serez jamais déçus. Et quant à moi, je vous dis au revoir.